boningo salir kombo affaire gola na yebisaki bino kombo affaire o akota ngona ba bêtise bokozonga mabe ngai na lobi ngai tanke Goldberg de YouTube un contre tous mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour ngai ne nazabo eloko affaire ayebisi nga bongo te nga pe na yebi bongo te soki bino bozwa na loenge bosolo ba ete wera ne muta pesi biso accord arena na pesi le roi de la forêt 48 heures ale kana TV a confirmé yango soki ya confirmer ngote za lukuta orchestre zo somba générique ya mutu azalaka na orchestre te eza soni na ba orchestre modèle wana et soko tali bien ba orchestre ngo ezo somba ba générique ya batu nga na sololi na ba kolo ba générique na sololi na René Soso Pembe na sololi na parce que orchestre mobimba edondo akana biloko ya mutu aza mutu ya orchestre te oyo mwana ya magoda onani Lobeso. Obengi mwana. Te Lobeso so mo ngaza mulimu ngaza père spirituel ya batebele. Oui. Asa mwana. Landa Dieu merci. Voilà. C'est-à-dire batu baso dondwa na biloko ya batu. Yago la pesaki bana ai. Ai. Wana Goldberg. Wana Goldberg ezo sala pasi ai yago la pesa ki bango ndungu sintengo félicitations à Blaise Créateur voandisa yo voandisi makambo d'idilité ya kana voandisa c'est-à-dire voandisa nde ekangi lisusu mboka na ndenga lisekite mwana abandi puberté sika eza lokwa ba David Mumbele c'est-à-dire tant ka succès bandi aninga manqué batu nyonso mbala moko c'est-à-dire yo eza biloko na yebi ngana za maître ya succès Njora azala communicateur Foxé Kala communicatrice Foxé Kala po azaka mobali te Venjora yoka Kisi Njora babenga kepe vie Njora atana lobi communicateur ezaka ka yepo elle moko akomaka mobali bo to chaye mix communicateur Njora eloko ekamusanga king ya komi prince esalama ndenge nini king azonga prince wondo bana sports kasi nde tomoni te adati nyonso oyo batia ya minene soi-disant tiadati babeta 20 000 places babeti ba 13 000 places babeti ba 40 000 omona place ba image nango ebima moto ya mondeko na ngai na yambi accord arena yango na célébrer yango 20 000 places les 9 déjà lobby na yambi accord arena ya kanda omoni on sentit que champagne na 100% star non tchelo na verte mais lo kwa lelo na tchelo na verte pour kande zanga makasi dadi rolango dadi tika dadi o mesala tetika ozobenoka pour la fête yaya na mesana makasi o mesala vina nga kuti na utine na basanga mabe oyebo makatolo fere nda chandanga masanga s'il te plaît Naomi tuna question bino nyonso bosala blog lelo bokomi baleki ya yaya pongana ndima bino bosa baleki ya yaya o nyonso za musicien akanga makana fali pupa pongana confirmer bosa baleki ya yaya bokota studio boyemba même mina pas bon chanteur akota studio na yaya lek akota studio na yaya bayemba bato asa bon chanteur akota studio bayemba na yaya ba featuring bakota studio bayemba na yaya Yes mawita imba na ye pour les omoni bakomo nyonso yo kaka ezalande ya fere bangonde bayiba ango nengo yoka go les grands formateurs ezalande fere les affaires étaient les grands formateurs bina komara moko ya fere étaient tika wana pela to tika na biso wana na permettre to luba poto yebi biso ngalo to bi les grands formateurs on pas format fere bino ba place pour que na golia ba fufu ete bébé bisa bino mitu kita musapite s'il te plaît non kita musapite osonga mabe kuluna kita musapite osonga leki na yote osonga leki na yote kita musapite ba côté pour que na ba fufu ete ba wana oyo kita to yemeli bino oyemili mwana mwaso yo ayebi kolamba te kasi mwasi ya le grand formateur na binoti asani ba fufu yido kaza ba fufu ete ba biloko wana boko na olia
Non, il banana. Il faut y aller Robino Mundibu. Na waze quoi? Ba faux oponilaga. Oponilaga ba faux chanter. Ah, Robino faut chanter. Waze quoi, ce qu'on a comprendre. Que ba tchaki na berere. Waze quoi ngana zuaka ye lokola lutumba simaro. Akoki ko komanzembu fere ayembi ya beti guitare. Abeta pe guitare? Abetaka. Ti ba koyemba ba ba. Ba oye. Nabi pourquoi? Au côté là, on y a combien waze quoi? Oyo côté là waze quoi boy. Ah! Eh, on y a combien pour ngana bi waze quoi kabarate? Olobi? Ngana bi ke waze quoi kabarate? Yebisa la ka bon solo baba kabarate. Si c'est mission de ngana ngai. Tu es conscient hein? Ngai nazalaka pena conscient na ba bêtise na ngai. Olobi? Ngai nazalaka pena conscient na ba bêtise na ngai. Ozomo. Ndeko na ngai. Solo la vérité. Nzembo na yo yo kite. Limwa ke? Limwa. Robino. Eh. Ok kaka boy ndeti tokufela Robino na mboka. Mtalobi awa ke ba golua Robino aza envie. Botika kokomelanga na commentaire ke atika biso. Atika biso te Robino aza envie. Asoki les retraites musicales ba uti opérer hernie. Solo la vérité. Na baki avana défendre efona tanga commentaire public ye ne ba cheliko commentaire. Ba tu pona Gilles Kibens nde ba commenter mabe. Ba lobby boy 34 nzembo. Ngana nyana pesa Gilles Kibens 48 zonga na BCB. Je ponga na pesaka. So na lobeka 48 zonga anga zonga mais na bité. Pona défendre Gilles Kibens fona kota wapi na commentaire. Voilà. Commentaire e bisinga bu. Aza tata mukolo. Aza mukolo ajibe sa koli ya sente mingi na BCBG. Aza pe ndoki ye mutaliye batu nyonso bakufi. Commentaire papa ngai interprétation. Kata na okasi obosko natanga ba commentaire te pona Gilles Kibens. Solo la vérité. Po tolingaki fara ngweza na musika te. Tolingaki ezalaka na kati ya Paris. Et puis ba salle yango ya ba 80,000 places sani etalana. Tolingaki ezala bongo papa soto zoki ka salle ya bongo. Boninga boyokele mawa. Tolinga to ibsa fere papa batu baza na kati batu bakoya bakotonda mais bandela biso ndule 6h au 4 à 22h. Solo la vérité. Tous célébrer encore Arena le 4 avril 2026 bagoloa bokeba na distraction. Bokeba na bawangila, bokeba na tonto Jomabina. Bokeba na ye wana mutute. Solo la vérité chante fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allie savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé dans Solo la Vérité Studio. Place où vous continuez à s'abonner. C'est toujours Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, ou mon équipe Mobimba 100% Star, nous allons pour transmettre un message dans le temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où l'information s'est déroulée.
tout remercier équipe rédactionnelle et technique et nos partenaires comprenant qu'il faut tout ça ramsala bien. Merci la coordination là, je vois notre boss. Lui c'est Migenima, merci pour cette opportunité. Et si vous voyez cette image, vous dites merci à lui à Montréal. Lui c'est Vironza Mbijitakis, Kumu Africa, et nous remercions notre sponsor officiel de l'émission 100% Star. Lui c'est Chris Ramsès King de Djobou depuis Paris, Ouazota Labisso, et parmi les prêtres, lui il était déjà prêtre. Il est prêtre, il resterait prêtre. Pablo Kini, le grand déclarant depuis Belgique, Azota Labisso, merci à toi. Et les descendants, mon vieux Guillet Sako, les mystérieux depuis Paris. Je disais à Tolkien oblige d'être avec lui. Nous avons eu des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga, Ale Kazana Kishasa. Dieu merci Mbadinga à Saraboye. Je vous avais promis à Ozana Bisso. Lui, c'est serviteur de Dieu, homme dédié, Moutoyo, Sokazo Luba, Akipara Makambote. Naba Nanzambe, Naba Twanzambe, Azalara pour nous sangisa, pour transmettre un message. Il y a un contre tous, YouTube, Goulbert de YouTube, Daddy, serviteur de Dieu. Il y a tout le monde qui a toujours pasteur, bishop, il y a tout le monde Moutoyo. Mais il y a tout le monde. Lui, c'est l'été Yakanda, Papa Yabagouloa. Avec lui, nous avons de certains éclaircissements autour de la émission Lelo, parce que nous tous nous connaissons qui est l'été Yakanda Daddy. Ceux qui m'ont ramené dans la chambre, ceux qui sont dans la chambre. Mais Bandelia, il y a qui paraté à Kokota sur les airs. Je dirais, il est là, toujours très bien habillé. Il n'a pas changé la matin, non pas changé. C'est Zakaka. L'été Yakanda, à qui nous avons dit bonjour. Bonjour, Ndekonangai, Dieu merci Mbadinga. Voilà, partout au monde, Baota Labisso, na solo la vérité studio, précisément na 100% Star, premier numéro to Yambayo. Et il y a un bateau, Bamoni Dadi Mbalbo, c'est ça le bateau, j'ai 5 bateaux. Ah, tout le monde a Dadi Kala, les Kalsoute, et moi pour notre internet sur Baota Labisso, na solo la vérité studio. D'abord, na pesibino mbote, na pesibino lisusu merci. Na likambo nyonso ba o babanda ka likambo ngo bazali. D'abord, photo remixé pe bateau babanda ki likambo ya chaîne Oyo. Voilà. O bapesa ki Valère pour lelo ezala o ezali po biso pe lelo to ya koleka to landaka lokolo oyo bango bayaki kolekela na pesi bino nyonso merci pe na pesi ba congolais nyonso ya partout ya monde atié mbote parce que ngai à chaque fois na ba télévision soki nazomona na te elakisaka penza qualité ya kanda dadi na biso azomona na te akei wapi. Et nakoloba boye lelo oyo tozande tozalaki kalate nga naza père de famille naza pe lisusu moko ya bato minene na famille na ngai c'est-à-dire na kati ya musala mutu akoki kobela na kati ya musala mutu akoki kozwa congé na kati ya musala mutu akoki kuta na ba circonstances ebele kolongwa esengaka mutu annoncer yango officiellement ki alongwe to bomoni akomi kolobela bato mususu. Dès que Bomoni a commis kolobela batu mususu te dès qu'a commis peut-être officiellement te dès qu'a sali pe sortie médiatique mon côté botika ko bimisela ye ba chose o ya lukuta o ekopesa kitoko te na opinion to pe na public na ye. Moi je suis le Goldberg de YouTube un contre tous mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour Samson musical. Olobi Samson musical. C'est-à-dire na kati ya Samson musical na bangaka mutu te. Dieu merci. Voilà. D'abord na pesi lisusu merci na tous les amis de l'été ya kanda o bazotala na tango yo pe ba congolais nyonso et na bosanité ba gaulois ba gauloise parce que kozala gaulois lelo eza lisusu likamoko ya mokete et comme likama munene puis comme système ba bataillon tozana bataillon ya ba gaulois forever tozana bataillon ya ba gauloise tozana bataillon ya ba gladiator tozana bataillon ya ba Gaulois vampire, tozana bataillon ya ebebe bonga, tozana bataillon code C, tozana bataillon ebeba. C'est-à-dire ba bataillon eza tellement ebelé. Oyo non kwa suko tanga même pe ba kombo, mais ngana za père spirituel. Ya ba département wana nyonso, ngande mutu na contrôler bango spirituellement, moralement, physiquement. Dieu merci na koloba boye. Zambe tata oya bateli biso faut kozongisela ka matondo mingi kokoma na basuka mbula boye eza chose facilité ebele bakutani na ba poison o bakana kité ebele bazu ba balle perdu
et mboka tovandi lelo liwa po ezwa mutu eza nango dans un laps de temps nango nga mukie tokutana kino na tongo me na midi bazobenga yo ete dadi azati tokutana kino na midi me 17h tozokende vers soir bazobenga yo dadi azati. C'est-à-dire Congo mobimba mutu azo vivre na Congo soki olali olamuki fo kumisa nzambe soki obandi anepe anesili fo kumisa nzambe e ngana koma ko banga kaka 24 heures ya pamba nazo mituna question nzambe est-ce que 24 heures tozo benga 24 na kosili sango e bongo soki to longoli 24 heures to koma ka pe na 48 heures toza na 72 heures toza na une semaine toza pe na un mois et toza na ane mobimba c'est-à-dire ko sili sango eza bobele nzambe soki nzambe a permettre que to sili sango eza bobele pasi tala makambo ezo le casser dernier temps malileya ezo causer problème moye bima ezo causer problème mbule beta ezo causer grand problème na ba vie na biso bato ce qu'on a somi tout na question to vandela na planète nini nzambe yo permettre biso to na Congo po to ya ko mona ba bêtise ya boye eza ba biloko oyo des fois air moko so na komi ko sambela na zwaka 1 minute ya discussion ngana nzambe pona nini na tuna ye pourquoi biso awa soki mbule beti ba mama bazolela ba papa bazolela bandaku ezindi biloko ebebi et Dieu merci mbadika na koyebisa ete ngane mutu na yambaka ba appel wana papa biso kotona kisensu papa biso kotona mana na mokali papa si on a tunaka na poste nini obino bopesa ngai o bozwaka pe courage ya kobenga nga bobenga bato bino bovota bobenga bato na bino bobenga ngai te po bozobenga ngai nga moko na minute na ya bosona bisi bino na lalaki nzala bokondima te. C'est pour cela ngai na boa que la rabino ka ba encouragement le véritable consolateur le bon Dieu aye bana ko consoler bino apesa bino makasi na ba circonstance a pasi oyo bozo kutana nango à chaque fois na ko sa yote vie est comme 75% ya babola na capitale ya Kinshasa topé partout ko senga et comme lokole loko mususu ndeko na ngai et soko kabite mutazo ino loko ndeti yo pesa e musala. Il faut kaka opesaye. Bisonde ba leader d'opinion ya ba cité ne tozo subir les conséquences réelles. Oyo kaka ne faites pas ça chez vous. Yango bisonde ba semi leader d'opinion oya mikie ya ba quartier ya ba cité ne tozo souffrir makasi. Kasi na bomoto onzamba chakati na biso nga surtout na linga babilu no lo ba solo la vérité studio non solo la vérité moko ana yo moko okamo lo ba muto penza botamane ka na vérité voilà avec beaucoup de tristesse na présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso o beaucoup na ba mauvaises circonstances bo perdre ba être cher buzana ba matanga po lelo ona mboke komi soki muta pesi yo mes condoléances bandanga na bota makaka époque ni na zo mona mes condoléances bato bazo zongisa merci pareillement c'est que niko loba yo sana matanga yé pas sana c'est dit matanga komi lokola héréditaire to sali matanga komi lokola vie moko héréditaire yo sana matanga ngape naza na matanga soko pesinga soko na pesio mes condoléances yo zongisa merci pareillement c'est que niko loba yo na matanga ngape na matanga bandeko tika to pesa ka ba mes condoléances moni loko na ko pesa bino lisuste mais moko so na ebiso ke na ami et connaissance na cause atana 7 matanga nde na vana ami et connaissance na cause atana 7 matanga nde na vandi bona oyeba te na okende ya nani o contribuer ya nani ko bango nyonso bazui matanga sa kontenga moko pe na zo luka contribution ya nini yo ya matanga boyo kufeli kasi nga na uti ko kunda kala te na uti ko kunda samedi na boya kina nga ba publicité pona nini eya ko maloko ndeti wana zo luka moya ko beta matolo na boya kina nga ba publicité ndeko na ngai nga na uti ko kunda samedi passé samedi okaka na uti ko kunda tika to souhaiter ma bonne guérison merci pareillement ndeko na ngai pour ceux qui na famille na yo ceux qui na famille na matanga ezate na ami
et connaissance. ezali. Oko ça na 14 matin ndengo ça. Surtout quartier na bino na okufela. Te ya bino kufa mingi. Ah, nga na vai na quartier moko za pauvreté makasi hein. Quartier didi. C'est tout à fait bato faut ba dio yebi. Bato bazana pasi makasi. Voilà. Changu. Tolo baka en général Changu. Merci beaucoup. Na silicité ndeko Voilà. ngai. Oyebi soko pesinga parole. Tika na silicité parti opo yozwa to kende kitoko. Merci. Na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso o ba pesa biso confiance batala ka biso. Nzoto déranger moi moké na lobaka ete bon moto ya moto et comme ka faible soki nzoto eza maladi. C'est pour cela zo mona mutu azana place o ya azana bondimi to pe boyambi na ye mais tango maladie comme faible ndenge bible zoloba ba obaza makasi bo soutenir ba faiblesse ko ba obaza makasi ba komi ko mema yo na place yo tikala ko ndimela ngote tango nzoto ezalaki makasi. C'est pour cela na souhaiter ba bonne guérison kolo o ya bikisaka abikisa yo na koloba boye ba sortie médiatique na ngai ces derniers temps na profiter kambala moko avant na pesa moi dédicace. Pourquoi ba sortie médiatique bomona kinga lisusu te naza mutu ba gauloise na tinda ki message Patricie Eleza akomisa yango presse présidentielle na tinda ki akomisa pas numéro 1 o azali patron na ngai Frère Gola Jésus de Nias le padre moto ayambo na kati ya famille bota onga na botami na zui matanga moyen na sala ba mouvement ebele ezate biso toza ba bantu nga na za mu Congo to respectaka kutimi loko eloko mususu okasanga lokwa mutu bakisi mete soki bembeza na morgue biso to bushaka te biso to sala kana musala te tito okende kotika ndeko na tombe de souvenir nde tozongeli misala et lelo kutu eloko ezotinda biso tobanda misala avant boye eza nzala na pasi eza nzala na pasi nde tozozongela mosala te nazoloba nzala na pasi nga nakokozala na nzala te mais chaque jour eza na nsima na ngai fo lukela bango mpo balia soki eloko ezotinda biso tobanda mosala mbangu eza pasi mpo biso na bakongo tozelaka mpenza 40 jours ndenge botie ndeko na sa mabele bokozela 40 jours ekoki bocelebre yango ale mwana na mwana zongela misala na yo kutu na tango akala ezalaki fo banyata biso nyonso bakovo bakokata biso bakovo bapakoli biso bamafuta mbila soki mpe banini poussière ya pine wana ya mwindo ezali banyati biso na bakovo mais makambo ebongwana mokili eza époque na époque oyo eza esusu biloko wana te moyen tozela 40 jours eza talanga kaka na 70 yo ye kozwanga mbangu soki natali mpe nalobi na boya nakoya korate ya mwa moke yango oyo bino bopesaka biso ata na ndenge esunga bana balia mwa fufu kasi na kati ya bémission na profitaka mpe kotanga bapartenaire na nga so okopermettre non tu es libre oza libre pena olobi solo la vérité te solo la vérité tika to profiter to solo la vérité bazotala yo surtout mingi Afrique du Sud bazotala yo na Afrique du Sud kuna nazo kende pa les jeunes millionnaires Ricky Rox si alobi boye a décidé ces derniers temps alobi était d'adilité à Kanda oza vraiment travailler oza na respect makasi ponga Ricky Rox naza mwana moke mais yo oza mukolo oza pe papa momoza na mwasi na bana na botoso yo zalaka nango ebi ko tosa ngai pe ko tosa musala na ngai nde asololaki na papa na ye King Salomon Elon Musk Eric Jenga Elon Musk Eric Jenga asololi na mama na ye mama abota mama Sandrine Kazadi mama Denise Sandrine Kazadi mokonza ba mama asololi pe na grand frère na Snoop Dogg ayebisi bango boy na lingi travailleur na ngai datilité ya Kanda na mwasi na ye na bana bonne année oyo alobi bonne année ezoya te bonne année oyo ya 2025 to kota 2026 na mwasi na ye na bana baza na droit ko fêter na Kinshasa te dadi tozo kende ko fêter libanda ya mboka yango nazo mituna patron na ngai turo yo ata kolongolo nye na lolemo na kolongola yo olobi na lobi dadi olobi wana Ricky Rox de mais olobi ni na lobi boye po nazo moni loko na ko pesa patron na ngai o te na ba surprise a boye voilà patron non na mona modèle na yo te Ricky Rox c'est pour cela nazo pesa merci na mama oya bota yo mama Denise Sandrine Kazadi mokonza ba mama pe nazo pesa merci na papa oyo azali formateur ba millionnaire andima ko former les biso Ricky Rox c'est le là comme les jeunes millionnaires King Salomon Elon Musk Elon Musk Eric Jenga
papa merci au moins na lingwala ka wana na commune ya lingwala soko yoki nzalo ningo lia kimambangu na kati ya stade des martyrs tuna kaka restaurant Dajo na lobi bien restaurant Dajo azana service complet soko continue wana na stade des martyrs na kati ya restaurant et puis ndezo boso yoki no nzala kende ka na kombo na ngai loba ke ngai naza mwana musela elite ya kana na yoki nzala lobi naza eza ko fente non bati ba la biso te bati ba la biso mais ça la cadre nzala na yo siko zo ningolia et même mbongo na pochi ezate kosa na kombo na ngai siko za na stade loba kaka restaurant Dajo biso bato filma ka ba image na ntango dadi ya salaka voilà nde na profiter na yana mekata losona na madesu. C'est très bon. C'est très important. Merci, je dois revenir, nous parlons de Daddy. Mais mission Mokito quoi, au salaire émission bien. Merci Daddy. Ah, Dieu merci. Nous avons proclamé parmi les meilleurs journalistes. Nous avons proclamé. Oh, non proclamé. Dans pasteur ba Kim Sodeya. Te muto Kim Nabi yo ndimana bénédiction. Mutazuna proclamé yo. Oyamba batandenge na ndenge ba proclama yo te. Oyamba batandenge na ndenge ba proclama yo te. Lelo omoni proclamation ezaka bateau yo zova na bango du fait que ba diplôme de mérite wana bakoma ko pona bilongi ya solo et comment nango ba tricage ça dit proclamation ya bi ezake ngai ba dadilité akana bandima ngai une époque na ngai ndenge biso zo proclamer c'est ça la vie 27 ans de carrière succès ali na monde ya YouTube mais non Goldberg de YouTube un contre tous wuta na banda YouTube wuta na zala YouTuber na koya kate na shitaka te na bambanaka te bon na koki pe kobela ba grippe air moko yaka mais na bela nanu te voilà vete utakala na nkolo muto ya lubaka makambo na bomba na chambre mais soki bimi libanda eza sou ya yote ekomi public. Je dois revenir, nous parlons des dates d'aujourd'hui bino nyonso bo sepela na mais mutu nyonso ne ma ba ala na parcours na ye ana histoire place azalaka place aza place azo kinene nzamba yebaka mais to bandanga mingi place to zalaka pona bato ba yebite. Aujourd'hui nous parlons des Daddy, il y a des gens qui nous suivent partout au monde. On ne chante pas l'histoire. Voilà, on ne chante pas l'histoire. Daddy l'ité à Kanda premièrement. Nous parlons des Daddy aujourd'hui. Bon, Daddy l'ité à Kanda vitement parce que na banzi était to lobela makambo ebele par rapport n'engo expliquer ngai mais na cahier de charge les kambo to kwa kosima ngotamulete parce que ça histoire ko so biso même 6 heures du temps. OK. Datilité Akanda, au début, c'est un artiste comédien au sein du groupe théâtral Les Bons Samaritains. Et pas mon Nzambe, pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Nazali mwana oyo na uti epai na ye na maboko na ye abandi ko encadrer nga depuis 2004. C'est-à-dire tu ozoyoka antenne A. Au moni tango ozoyoka chaîne bane ko benga antenne A. Baraga tango raga ezo sala succès, antenne ezo sala succès. N'époque wana okoyeba ba groupe ezalaki ebele na kati antenne et parmi ba groupe wana biso pe tozalaki groupe Les Bons Samaritains oyo tozalaki pe na kati ya antenne A et tozalaki tango ba groupe chrétien eye que son âme président Kiro le 20 ans na sama belé molimo na yepe mana kimia bangonde bazalaki ba cofondateur ya ba groupe évangélique, c'est-à-dire groupe chrétien eye na makambo théâtre biso zalaki deuxième tozalaki troisième groupe c'est-à-dire bango groupe évangélique eye groupe Sinak eye koya et groupe Les Bons Samaritains eye koya, c'est-à-dire ezalaki parmi ba groupe oyo soko koti folanda pena lokolo ya mosala nzambe engai nazolo ba pena na kombo ya Yesu Masia na kwelaki pena na kati ya vrai groupe chrétien au penza parce que groupe théâtral oyo biso ezalaki parmi ba département na kati église Les Bons Samaritains au monde totangaka département choral département kodim biso ezalaki département théâtre évangélisation na nzela théâtre nde tozozwa ba âme tozo gagner ba ndimi tozuya na bango na kati ya église ngana zali parmi ba comédiens o ba consacra le kwa mosali ya nzambe kolanda te ngo mona ngana yebo na zapena un bon serviteur de Dieu oyo patriarche Miguel Yesi papa Dokuta Miguel yende mutacha biso maboko achabino na banani na ba pasteur de la foi na ba batnyos parce que tuzaki bloko la ba évangéliste na ndenge ya na nzela ya théâtre mais tuza ko evre na kati église biloko wana fo batu bayebaka yango po batebele balinga baswanga
terre à terre le quoi na yebi pena makambo nzambe te. C'est-à-dire mikolo ko pusana na yeko zo inspiration ya kobanda œuvre lité ya kanda. Mais papa zalaki na posa encadrer yango et que ndepena d'une manière oyo ya lignée na ye. Mais au moni succès lelo oyo toza mieux placé ya ko s'excuser pa ya ba papa na biso lokola ba pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Papa bo limbisaka biso ka po toza bana na bino mwana ta sumbelo na loboko mo kata loboko ezate succès eza lokola âge à puberté. Mwana ya bandi puberté sika eza lokola ba David Mumbele. C'est-à-dire tant ka succès bandi aninga manqué batu nyonso mbala moko. C'est-à-dire eza biloko na yebi ngana za maître ya succès. Succès tala ya succès eko kotondako. Ozu maladi okanaki te. Ozolanda depuis 2004 est-il le combien d'années? 22 ans. 22 ans de carrière ya succès o ngana za nango lelo oyo. Ozomona. C'est-à-dire na hôtel iso loko ba bengi succès. Biso to manka ba papa na biso ba pasteur de la foi pour na succès. Na komi ko mona ke boko kanga ngai te, boko pekisa ngai te. Na yebani déjà. Mais tant que tu es ko zonga ezalaki bere photo s'excuser libosa ba papa oyo toza bana mabe parce que esengeka ba papa ba landa biso ba continuer ko encadrer biso. Parce que à part ko manquer ye moko pasteur de la foi na manka ki ba pasteur belé na moment wana. C'est dit na tu es conscient, hein? Ngai nazalaka pena conscient na ba bêtise na ngai. Olobi? Ngai nazalaka pena conscient na ba bêtise na ngai. Ozomo ndeko na ngai na manka ki ba te belé na mbala moko to na ko vana ngai bia succès na ngona âge à puberté pona nini batu baso belela yo ebele batu baso kumisa yo ebele batu baso kabela yo ebele e batu baso kumisa yo muto peso conseil azati bato baso belela yo muto peso conseil azati bato ba kabelo muto peso conseil azati bango ba oye biso kaka yaya ekendaka bongo omuntu ngo bani succès bo faut coincer ka ba pero ba boti yo ale yango mona coincer ki pasteur de la foi na tchaki e contre mur mais tant on est ko raisonner non ça la ba bêtise mo boye ezanga conseil wana baza ba parents na ngai c'est pour cela tilelo on demande toujours mes excuses veuillez m'excuser notre père mon papa oyo nakoya koloba ya mwana parcours na ngai po lelo nazala o nazala lelo je suis ça dit na stati na ngai nde nazabo na ba lettre na ngaso ba tuni ngai baloba nini titre na yo titre na ngai fonction na ngai eza artiste comédien lelo o na sala violence na koma place o na komi parce que nga nazali lutte contre les anti-valeurs. Naza lutte contre les anti-valeurs. Nyonso oyo bazaka ba anti-valeurs ngasko na yaka ko telemela bango. Et ça le quoi yo sana ba talent ebele ndenge lelo komi parmi ba meilleurs journalistes. Omoni kala to yeba ki journaliste faut to bola matoi. Journaliste faut kanga suki. Journaliste faut tika mandefo. Mais ba Dieu merci mbadinga pe ba ye taille normali atiki na mandefu mafuta soka lingi apakoli so pas limité tu sais on va voir qui c'est comme mais succès fou ayambaka batu nyonso c'est comme ça osomona pona lelo to suka wana prochainement tango koya to kobeta sko parcours ya histoire ya ba vie on a mena passion na mona pona sala on a ça lelo ba conseil ya papa na nga pasteur de la foi c'est dit oyebi na vie bana so bozwi chance obotama na ba papa bien bolo bana banzambe merci ngai penza na art na botama na papa bien na botama na papa bien zaki na osala ba bêtise mais papa na ngaki na komata bangomba sambela po na ngai nzamba batela ngai po amona ki déjà maka mwana osala bu mwana na succès na âge à puberté a okufa valage mais papa na ngai ezalaki et puis ezalaki so akuta na ba collègue ne ba oyebisaka ye mwana na yazo manqué biso mingi yoka lobele pasteur Jean-Paul Mayata de la foi yoka lobele ya papa bolimbisa ye na ko gangela yeso na kutene meto kuta na kate bolimbisa ye na ko gangela yeso na kutene na ye c'est dit papa moko mwana osala ba bêtise makasi mais ye place zo kende ba sonika foot bazo takeye aosenga ka bolimbisi voilà aosenga nga bolimbisi ba kakenza bazo takeye aosenga nga ba bolimbisi ba papa pe molimo ebele ba Patrice Ngoyi Musoko bango nyonso tango bazo takeye aosenga bolimbisi
osomona même nga pe na loba yango bo ata ba fois Patrice faut ba pe na respect na ngai naza parmi bato na soutenir même album na banga album amundu ki nga na soutenir ngo po eso succès wana to ko beta ngo na émission prochainement to kata no wana. Là je dois revenir, nous parlons des dates comme je viens de le dire et actualité faire obliger biso date za ya rovanda bo bengi bo lobi dadi alongwe golwa dadi ba futi mbongo dadi bato bake poto ya ke sute alongwe dadi babwaki ete na voandisa dadi alongwe dadi tu peux expliquer biso wa raison valable aux euros de na TVT bato ba la biso ebele to bandi na 3 mois yo vandeli moi mukie tango zongi na 3 mois bobimisi son na bino c'est plus de 3 millions de vies. Voandisa nangebungebu auto panza no champagne que je salue Fabrice qui t'envoie parking à Badjogo na FG Fabrice qui t'envoie parking à Badjogo o batuna iyo voilà bana ki ana ki na otala yo azana ki boss ana ki boss osana ki ngana ebite Fabrice qui t'envoie parking à Badjogo nazoya no monga na yo boss azobenga na ngai voilà je reviens 3 millions de vies. C'est plus de 3 millions, faut bien dire. Plus de 3 millions. Plus de 3 millions de vies. Bosombi ba vite. To sombi loko. Ba internaute ba otala, ba gaulois, ba gauloise, ba gradateur, ba hunos ba otala. Un mot pour na bateau le ba pied souffrir go la confiance, ba animateur ba boire rapena sauter. Mais ba boaki et ba consommer ba. D'abord na koloba boye, félicitations aussi na Jésus de Niance les padres Ferrego la moto yambo. Le colo me minga na jara ba émission qualité ba télévision tika to me mango kana ninga ba télévision ninge Mathieu Bonche asala ka émission na EPC là ninge Mathieu Bonche asala ka émission na EPC là plus ayamba ka batu mais ba kito ya yambela ka batu za ba kito yo préparé té bon to lo baboué voilà. D'abord félicitations na Jets na lobby Jet Set Mobimba orchestre ya papa Hervé Ferrego la Jésus de Niance les padres moto yambo. Champion du monde ya ba yembi numéro 1 ya ba yembi omoni biloko lelo to komi kozela pa fere et komi différent na ba orchestre belé olobi biloko ebele to komi kozela pa fere et komi différent na ba orchestre belé kala to bane kozela ba musicien basani ba yemba kolo orchestre pesi bango ba chant to zela ba cher ba musicien sani ebima oh tous la générique ya ba animateur sani ebima mais lelo komi pasi bazo ça dit orchestre sombi générique omoni difficulté ba tuba ko manango orchestre zo somba générique ya muto azalaka na orchestre té eza soni na ba orchestre modèle wana et soko tali bien ba orchestre ngo ezo somba ba générique ya batu ngana solo lina ba kolo ba générique na solo lina soso pembe Soso Pembe. Na solo lina René. Na solo lagi na Soso Pembe. Na solo lina ye. Na solo lina René Soso Pembe. Na solo lina e parce que orchestre mobimba e dondo aka na biloko ya muto aza mutu ya orchestre te. Oyo mwana ya magoda o nani? Lobeso. Obenge mwana. Te Lobeso so ngaza muli ngaza père spirituel ya batebele. Oui. Azamwana landa Dieu merci voilà c'est-à-dire batu baso dondwa na biloko ya batu mena ko ebiso loko moko félicitations na Jet Set Mobimba na ba animateur nyonso o ba elibiso voandisa na ngebungebu papa effort na bango moko na lobi bien effort na bango moko lelo oyo ekangi monde atie yago la pesa ki bana ai wana Golbert ezo sala pasi ai yago la pesa ki bango ndungu sintengo ndeko na ngai félicitations na orchestre na biso Golbert félicitations na Blaise Créateur voandisa yo voandisi makambo de dignité ya kanda voandisa c'est-à-dire voandisa nde ekangi lisusu mboka na ndenga lisekite kozala golwa eza elengi moninga condoléances Prince d'Angola akufeli nani mama autopèdre mama na ye Prince d'Angola be condoléances ba matanga yo kozana matanga ya moyeba ndenge nini
courage prince d'Angola courage courage ozomona ke ba musicien bazokende concert avec biloko na bango moko ya orchestre ya sika nanu kuto komi pa ya patron te parce que patron ye moko apesa biso ba amour illusoire akopesa biso regarde-moi banzembo dynastie mobimba apesa biso dynastie complet et faire gola na ba chamoko sozo yokango na zo ebate même ozalaki na stress elonge meilleur chanteur champion du monde ya rumba congolaise numéro 1 Jésus de Niansi faire gola moto ya nazalaki penza na pose ya koloba nommé par monde entier nazalaki na pose ya koloba me matanga ezwaki ngata ebele moyena lobeza te parce que makambo tango na lobaka boye ba Youssouf pourra da double boss esika vanda lobité Dadja na raison ba dollar bivo Fabrice et bébé place avant dans lobby Dadja na raison et tonton Warren G azota la biso na minute ndeko na ngai nga makambo na yebi yango bien c'est pour cela na félicité Jet Set Mobimba ko banana numéro 1 papa il veut faire go la Jésus de Nias pe ko kitara ba musicien nyonso na musala bosali lelo oyo tozwa biloko ya orchestre et tozozela ba musicien tozozela ba mao tozozela ba chanteur omoni ba chanteur il y a Jet Set nazo bisa bino vérité bomoni makaba animateur ba sali ba mwana Congo ça dit mwana Congo ingeta tala papa voilà animateur bazo yambe na top Congo et ça espoir il y a 2025 jeune boy ah mais non likolo ya cri c'est là ndeko na ngai bozo diembela babiloko batu dadi bozo diembela babiloko batu yango moni ba animateur moye bazala na succès ampleur exacte olobi moye ba animateur bazala na succès na ba ampleur exacte wana banani ba animateur ba orchestre mususu to pesa bango to finga bango te mais to pesa ba orchestre na nde courage po musique ke na ndengo wana to tangi ko mwa mama mutu te to fingi papa mutu to lobela musique so ba animateur no ba okokate photo pesa bango ba okokate ndeti aye ba okokate wana enani ya bango kuna ya ba voisin yo talaka talandet na minute faire gola a okende ba concert avec biloko asika OK mais belé ba okende concert na biloko akalape biloko ngo ya batu o ba pesi bango ko pesa oyo sepelate onga na sepelate amen ozomona biso siko na minute ba animateur ba sali kombo ba mwana Congo ba sana kombo ba Blaise créateur ba presse d'Angola nani olobi société Mathilde d'Angola ba ke société c'est dit voilà félicitations ozomona ngana yebi makambo na zoloba tuzana batuloko tuzana ba ya ilus ilunga omoni ya ilus chaque voyage ye tozalaka esika moko na ye voilà po ya yebisaka pena patron abi patron s'il vous plaît nazwaka ba mayele moko epa dadi paswaka ba mayele moko epa na ngai fo nazala na esika moko et maître Djibilanga Makof toyebisaka ye batela moyembi biso tozawa yo batela moyembi parce que mukolo fera kozoka biso to ko s'en charger na maître Djib olobi mukolo fera kozoka to yoki fera betili bako akoyi maître Djib tala yo ne fo bamba ma fera ko ya na nzoto na yo ozomona seke na yebi orchestre bien na yebi orchestre manenga orchestre na biso etambola voilà ona koloba yango wana dadi Autour de ma vie, à féliciter bateau belé, ba mise belé pe ba. T'as félicité ba mise belé, t'as félicité orchestre na biso Jet Set. Laissez-moi finir s'il vous plaît. C'est ça. Au lobby a félicité ba musicien mais ou encourager sous ba mise belé, ba bimisa ba cri dans bango na ba orchestre que ba defaka. C'est ça tu viens de le dire. T'as félicité, t'as informé na yebisi bango. Na ye ko félicité batu ba beti eloko na félicité ya biso. Mais on loba, moi ici batu misusu. Batu mususu. Très bien. Pas ça l'effort. Babi ça va cri na bango ke ba defa. Ba defa ya ba somba, cri ba somba angote. Nga soza na posa même ba cri ya olukanga na pesa yo. Olobi? Soza posa ba cri ya olukanga na pesa yo. Oza parolier? Te biso ba Congo générique ezakande ya biso ba Congo. Pesa da banani. O même biloko mwana Congo azobetese ya biso ti église na biso. Na yebisa yeka simba biloko église. Voilà. Bundi diamayala. Lelo écrit polémique, faire rigola à mémaraïté, faire rigola à mémarababatounaïté, trésor pour la carte Europe. D'adilité à Kanda. Ils ont quel bosso binois, pas yo faire atinda yo. Lelo tour à trésor Congo. Mais départ, on écrit polémique et belé, et lelo écrit missionnaire, tu n'es créé à yo.
okoloba nini na faire gola otala yo et na trésor congolo oyo basorti na ye nyonso ekreka polémique. Bon, eloko na koloba faire gola za kombati makasi na mboko yo, surtout pas ba collègues na ba musiciens. Aza na bakisela ye mikolo na zobenga ye un contre tous. Faire gola geste de nuance comme mona li passa na ngai. Ça dit faire gola mikolo a comme li passa na ngai un contre tous. Et puis azala déjà un contre tous depuis kala. Combat ya faire ndeko na nga na yebaka te na bunda ngo na ba forme nini. OK. Togolala tolamuki bandeko na ye ya libumu baye kobundisa ye. Togolala tolamuki soki kutu bandeko na ye ya libumu bazobundisa ye. Ebongo baninga na ye ya musala. Soki babandi kobundisa ye, ya yanga na bunda na nga komba chaque jour. Na bunda kaka bitumba chaque jour. Na koloba boye, félicitations à papa Hervé Ferregola lisusu. Parce que batu ebele balingaka soka za peme na faire bana kosalaka o eza posa na ye. Faire aza chaque chose en son temps. Omoni lilobo balobaka chaque chose en son temps c'est Ferregola. Asalaka likambo na ngonga na ye, pe na ba projet na ye, pe na ba posa na ye. Ya mukolo. C'est-à-dire trésor congolo a mérité. Pe méritation ya trésor congolais faut qu'on féliciter parce que trésor congolais pe amoni makambu ya ndenge na ndenge mais alemba ki fere na yete ndenge biso toyembaka fere na biso tokoya mobondo fere na biso c'est-à-dire trésor congolo amoni ba makambu susu oyo ko kolongole même orchestre. C'est pour cela kovanda na mwana nzambe kovanda na geste nuance le padre Motoyambo. Ce que ça s'agite de qu'on a raté vie. Au moni ebelene succès sili bango. Au moni ba communicateur ebelene ba succès sili bango. Ozo comprendre. C'est-à-dire to ko kalisu ko suivre binoté. To ko kalisu ko tela ba bilo ko na binoté comme na ka manquement de respect na opinion na public. Mutu avandi a telle émission na ena mwasi na bana mais azuko ko supporter yote parce que biloko tango to salaka il y a des familles et des familles ba fandi ba zotala. C'est pour cela nga na loba qui était ngata ke communicateur ya jet set ba sortie médiatique na ngeko za yabuzo ba te contrôler trésor congolo au mérité sakana na poto wana salela yango utiliser yango parce que ngai na sana eloko na koyoka jalousie te pona départ ya trésor congolais na poto parce que ezala ki place na nga kutu te na méritaka yango te mena kenda poto moko ya moyeke na kenda poto moko ya moyeke peme na faire rigola ça dit na kenda poto moko bo o nga na mérité te na eko kuta bato o déjà ba souffraka pona orchestre o balala kanzala pona orchestre o bazanga kairi mo ba transport o bazanga moko ya kolia papa oyebi combien de personnes ba nyonga. Voilà. Soki maladi lelo bakoy ko boa ke le pe maladi neti ngai pena na riska ba boa ko na ba podium ozomona ba biloko na banga salite ya fikini ba betaka wana alobi ya salite ozomona ndeko na ngai. Voilà. C'est pour cela na koloba ete bolamu nyonso o faire gola sali pona ngai lelo ndeko na ngai na ko bima ingrate lelo ingratitude batu ebele musisa soni ekatana batu bako koyoka soni te abani na epena ko sala mutu ingratitude ma oyoka soni ngai bobi misela ngai de biloko minene ta moko o nazwa epa ba wangila ezate dadi na ebiso na bénéficier ata $1 te naza parmi ba communicateur okutu epa ba wario na kota même na prison olobi ngana beta prison lipa mante ko fele pona nini ngana za communicateur to discuter na muto bafufu ete ba potopoto ngai ya ba société sécurité maboko evimba ba mela batopa minene balemba bazanga makato discuter na ye nga communicateur mais na lala na prison ya lipa mante ko fele na patron te patron te yoni muto obenge patron ngana yebi patron te ngana yebi ye muto bafufu ete ba potopoto ngai ya ba société la sécurité ba meli batopa minene ba ye maboko evimba bazanga bango makasi te soto che bango na nga ena ko beta bango na kwesa bango bakao trésor congolais mérité biso pe ba oyo merci pour na ba surprise ebele oyo faire gola geste de nuance le padre Motoyambo atikite o azobongisa pona biso ba dadilité ya kanda
et nazoyebisa bagolo bagoloise pas de distraction question mosusu eza tia date ndeko na ngai tia date oyo ekangi bino mpe ezokanga bino kaka na ndenge nini le 4 avril tozelaki bopia biso stade date moko salle moko ezala ya plus de 40 000 ou 40 000 places date bopia biso 20 000 oyo bino bobenga adversaire na bino nakeno mosika te 80 000 et fois 2 double stade de France 160 000 date bino boye na 20 000 date na niveau na bino bomibenga ba grand Dieu merci na kato parole nakoyebiso eloko moko oyo eza clair mpe eza vérité ok ngai nazala communicateur ya bawangila ok lelo naza communicateur wapi na jet set njora azala communicateur ya communicateur foxe kala communicatrice foxe kala po azaka mobali te ve njora yoka kisi njora babengaki mpe vie njora ata nalobi communicateur eza kaka ye po ere moko akomaka mobali bo totya ye mix communicateur mix communicateur njora aza mwasi mpe aza mobali lelo naza communicateur ya jet set mais nayebi air victimas bien na air victimas nayebi yango bien koleka meme na yo ndeko na ngai d'abord Kester avalorisaka koyemba na ye atali taza deuxième voix azwaka baténoriste soki otali choral place ezoyemba osepeli mais eza le seul orchestre oyo ezalaka soki otali nde bato baoyemba na moko oyoka motema pasi eza orchestre bawarion na ndeni te ezala na choral bien te ezala pene c'est-à-dire na sebeni te côté sebeni bato basala musala eza bato asima mais choral mpenza oyo ezala pena ke nazeli c'est-à-dire bato bazwa pena parole ezala na choral bien te dadoza chanteur ngai naza ancien chanteur nayebisi yo ke nga naza ancien chanteur ozoyoka lokola ndeti so mpenza oyoka fere mangaya ye David mangaya ye oyoka niansi wana ndeko na ngai so na bito bandoloba awa tokoloba ebele okomprendre mpe niveau na ngai omoni orchestre wana air victime air victimas baza bachampion na makioniste grand makioniste oyokaka penake makiona ya solosolo makiona musical nalobi makiona ya solosolo makiona musical elalaka nde na air victimas ya mibale matalana elalaka nde na air victimas outi kotala bavideo te na stade déjà bazolongola bakiti 80 000 personnes mais bazolongola bakiti papa so boza nango te na tindela bino botya na baimage non vironza mjitakisa yo tya déjà mindele penza bazwi baclé bazofongola bazolongola ba 20 kiti ba 50 kiti po etikala format ya 20 000 places banani bazwi 20 000 kasi bato oyo ozoloba wana 80 000 bazwi 20 000 ndeko na ngai Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, Organisation Ngozulu,
avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. eloko ekamusanga king akomi prince esalama ndenge nini king azonga prince wandoloba na sport kasi nde tomoni te king azongi prince seke po king azonga prince fo azonga na maboko ya Koffi Olomide oyoka révélation king po azonga prince fo azonga pembeni na Koffi Olomide soki akie pa na ye moko nda akomi king siko okomi prince na action nini na niveau nini ndeko na nga bible ezoloba chaque chose à son temps et nakoyebisa yo boye tchadati landa révélation oyo tchadati baconcert nyonso badati wana oyo babeta ebima te mpo na nini te okomprendre eloko yango te olobi badati nyonso oyo batia ya minene soi-disant tchadati babeta 20 000 places babeti ba 13 000 places babeti ba 40 000 omona place ba image nango ebima mes alites te omona place ba image ebima na ebima officiellement te omona place ba image ebimi papa ozelisa biso nini okomi déjà plein na 13 concerts ya basala minene ozelisa biso nini po ebima on dit choka yo et chokanga parce que faux chanteur yi alungaka a intimider biso na basali ya minene faux chanteur ah simango na minute oyo so bwana tembe patron nga yokela ngai so bosengi fara olakisa bino kaza mobali babeta fara nana po format ya basali lokola po tolingaki fara ngo ezala musika te tolingaki ezalaka na kati ya Paris et puis basali yango ya ba 80 000 places sani etalana tolingaki ezala bongo papa so tozwaki ka sali ya bongo boninga boyokele mawa tolinga toyebisa fere papa batu baza na kati batu bakoya bakotonda me bandela biso ndule 6 heures au 4 à 22 heures aolemba te pa omela mai te c'est-à-dire ndeko na ngai bakombo wana ata bolobi bobeta Stade de France x4 elongolisa biso kigolwa te toyebi na biso kuna ezaka matala na kosa biso 20 000 na biso et 20 000 na biso so tobeti concert o comprendre que concert à 20 000 et bima liboso na YouTube qui a 80 000 olobi o comprendre le niveau na biso parce que papa biso ba concert tout au beti et na YouTube Adidas Arena et ça na YouTube ça c'est vrai ni Swiss Arena et ça na YouTube nini mususu ba concert nyonso toye awa échangeur et ça na YouTube na minute oyo concert auto zela na YouTube et komi Palais des Sports voilà le 27 décembre le 27 décembre oyo au groupe ezo kende kalate to zela ngo déjà na YouTube ceux qui to longwe wana to zela nini le 4 avril ceux qui to longwe wana to zela des stades des martyrs. C'est-à-dire, moyembi soka yembi alingaka te maloba na ye to banzemu na ye ba négliger yango. Bo monter yango bien, batu batikala na archive. Bozo beta biloko a minene, bozo konsane bato ba yebi eloko te. Nous avons compris comme il fait rigole la suite double Stade des martyrs na mboka et ah oui, tu comprends. Au moni niveau et nazo ebiso na minute oyo. Ngai au monde lokola eza émission liboso to sala no ana solo la vérité voilà nazo fongola champagne pour na honorer 20 000 places na biso voilà 20 000 pour ça star en tout cas dadilité ya kada nazo respecter chaîne na bino nazo respecter pe na yo voilà ngai
Banda Ferregola à Lansaki le 4 avril Voilà. 2026. Nazaka de champagne à champagne. Mon père nyo sozoya ko tala ngai. Ezalo ko mela te fona fongolela yo champagne. Mai na ya komele komi. Mai na ya komele komi champagne. Ouais. C'est-à-dire biso za ba communicateur moko très puissant, riche encore. Oh là, qui est producteur? Mais producteur azali. Nani? Étranger. Ba producteur bazali. Voilà. Faire à travers un producteur mon côté. Ou bakabeli bino, il faut être reconnaissant. C'est bino producteur. Otomoni pe producteur mo ya mboka bima lo bia sa faux producteur. Boko mise Dekonangai. Voilà. Biso awa. Biso bagolwa. Tokoya mobodo. Biso bagolwa. Fere na biso. Tokoya mobondo. Ferregola champion du monde. Geste de Niance, le padre Moto Ayambo. Ferregola numéro 1 de la rumba congolaise. Ah, champion du monde. Toloba ki tozali suna ebebe bongate. Mikolo toza ko utiliser ka ebeba. Mutako peksa biso. Azati. Nani akobeta fere. Mutute akobeta fere. Ezala wangila. Nani akobeta fere. Mutute. Gaulois jusqu'à la mort. Gaulois jusqu'à la mort. Gaulois jusqu'à la mort. Je serai Gaulois jusqu'à la mort. Gaulois, oye! Gaulois, oye! Gaulois, oye! Yaya na kosa yote. Voilà. Boluka ki makambu. Boko sili sango. Là, la supporter de Gelogwe. Pour la faire, biso za ba communicateur moko très puissant. Et puis na minute yo. Marketing square ebandi. Campagne ebandi. Bobandi afabo. Biso to banda déjà kala. Biso za sold out. Na biboye na 48 heures dadi. Mutoye na biso boye. Kala. Oyebi to chagi nini? Nini? Neza boye na minute no to fongoli billetérité prévente. Oh, na minute to lo baboye. C'est-à-dire so ka le 9 à lobby. Dès que ba fongoli ka billetterie et sili mala moko. le 9. Oh. C'est-à-dire ouverture ya billetterie za lobby le 9. OK. Oyo mona ki wana le 4 zalaki prévente. C'est pour nga na bi lobby le 9 za sorti officiel, il y a film et artiste congolais qui est Fally Ipupa et Osama na Paris. Ah, ndeko na ngai. Sorti officiel, il y a film. Oh nga na yebi. Oza agité pour na nini mon frère? Nani? Mon frère oza agité pour na nini? Nazo biso mon frère pourquoi oza agité? Oza agité, agitation ya nini? Omoni siko yango nani siko alanda affaire. O comprendre que kasi yene mutalanda affaire. O comprendre ngo siko yene mutalanda affaire pona nini? E komi ka faire a chedat awelisi. Mais c'est ma welisa Joma Bina. Tebi na biso kune ko zaka bina cha ezate place ba congolais ba yokaka soni yango wana. Place ba congolais ba yokaka soni yango wana. Accord arena tozo célébrer yango. Tozo célébrer accord arena. Le 4 avril 2026, Bagoloa, boke bana distraction, boke bana ba wangila, boke bana tonto Joma Bina, boke bana ye wana mutute. C'est-à-dire mutu même musique na distraction. Lelo soki batu ba fingi batu makase za ye, yenda za cause ya bato bazo fingi sa lelo musique ya République démocratique du Congo. C'est-à-dire muto to kopesa fierté na musique congolaise ezaka Ferregola, Geste de Niance le padre Moto Ayambo. Ndeko na ngai na yambi accord arena. Yango on a célébré yango 20 000 places. 20 000 places. Les 9 déjà lobby na yambi accord arena ya kanda. Omoni sentir que champagne na 100% star. Non, tu as la vérité. Oh, mais là, on va tu as la vérité pour canner zanga makasi. Dadi rola moi dadi tika. Dadi, o mesala tetika. Ozo menora pour la fête ya. Na mesala makasi. O mesala. Vina nga kuti na utine na baba sanga mabe oyebo makatolo. Fere nda shandanga masanga. Kozala Gaulois. Kozala Gaulois eza elengi moninga e. Kozala Gaulois eza elengi moninga e.
tala lelo na koma ngebu ngebu fere gola koma ngebu 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 ya ilusa koma ngebu 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 maître jipa koma ngebu ngebu tusebumba lisoyi ngebu ngebu mikenye makoma ngebu ngebu yaya na langwaka na noku na melite me na langwaki deja fere na langwaki nde chesi de niance na langwe ote na langwe babu kwa tombolo c'est dit na langwe déjà voilà chesi de niance le padre Motayabo 2026 ba date ça nanu kuto to silicité nanu kuto silicité na ebisaki bino ke bientôt azobuaka kala te na mito nde tolo babu azobuaka mususu date mususu et puis ndeko na ngai po bazopekisa fere biloko bino booluka wana po bazopekisa fere bapekisa pa ba français bapekisi nde fere papa boninge bozwa dati moko na bango po tolakisa bino ete omoi biloko bakomi osala booma nde fere kanda Dadi, une question. Tuna rapidement. Vous êtes conscient aujourd'hui de dire devant son excellence qui est notre ambassadeur de la paix, Ranson, tu peux dire aujourd'hui merci à Ranson parce que grâce à lui, qui est besoin de producteur ou a produit bino na concert na bino na date sur le 4 avril 2026. Et si tu bongisa qui déjà na bango mais olinga kana lo ba mabe po ba problème ya ko. Mais balobi yem ta pesi na nazo ekete. Yemo ko le kana te va lo bango. Nana loba. Na pesi 48 heures. Yemo ko le roi de la forêt a le kana TV a annoncé ngo ke na lobi yango vérité na ebiso vérité. Na ebiso parce que bino boso na ba biloko mo lokwa neti bo énervé biso. Parce que biloko tiezo bimase na se na oyeba te ba odile mansaka ba to ba obimisango. To banani ba to ba obimisango bo soke eza bongo le roi de la forêt na pesi 48 heures. O le kana TV obimisa na munoko na oke yone muto pesi biso producteur. Po bino bo nimbo salir kombo affaire gola. Na ebisaki bino kombo affaire o akota ngona ba bêtise boko zonga mabe ngai. Na lobi ngai tanke Goldberg de YouTube contre tous. Mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour. Ngai ne nazabo eloko affaire ayebi singa bongo te, ngape na yebi bongo te. Soki bino bozwa na loenge bosolo ba ete, wera ne muta pesi biso accord arena na pesi le roi de la forêt 48 heures. Ale kana TV a confirmé yango. Soki a confirmé yango te za lukuta. Na ebiso c'est déjà na komo ka déjà kanda. Soka na niveau na te seke FRP ana niveau te ba pesa ka yeba accord arena. Producteur yé moko ne muta luki fere. Ko pesa nga kanda te ndeko na ngai. Somo za na abet sabino. Nani? Producteur mbali bo sabet sabino. Na ebi makamba producteur etelinga ite ngai loko etelinga za communication. Mais bon c'est bango pe. To remercier bango. Kasi fo ba loba yango. Allez, quand tu vas là-bas, d'après 48 heures. Yo peut ça retirer s'il te plaît. Ngana retirer. Oh maman ku les a raté. Ça quand écoute azotala yo. Yaya. Retirer. Et si quand ngana lobby yo kana ebisa yo. Papi les presse azotala yo. Et si quand ngana lobby likambu. Soko di le manzaka ye na osumbise na 48 heures. Olobi? Odi le manzaka soka ye na osumbise na 48 heures. Et oza ba argument te osumbisele. Omoni siko na minute oyo mutu nyonso akoya a regretter vie na ye onga so na lobi ba yakate papa ngana internet na bunda guerre 40 à 45 OK na lobela makama musique na kota na foyer batute na lobela na kati ya musique na simbi d'une manière musicale to suka wana. Merci beaucoup d'une manière musicale. Dadi les lots sortis médiatiques na yeba te belende ozo me la champagne boinasi bozo sepela ko yamba epé ko reconnaître que parmi des bons chanteurs parmi les artistes minene ya mboka Ferregola azana kati liboso azako négligé mais aujourd'hui il a compris que parmi des grands il est grand qui est notre fierté de la musique congolaise Ferregola oyo artiste et musicien parolier écrivain wa utukoloba Félix Oazé quoi o ba golo ebele ba sepeli na ye ba golo ebele puis bazoboya mataki oza papa na bango toujours pe point de vue na yote. OK sorti médiatique à Félix Oazé quoi koloba Ferregola lola za grand olingo lingate libosa za aza qui connaît négligé moi mukie et cette fois-ci il a compris que Ferregola za parmi ba grand yamboka. Qu'est-ce que tu peux dire na ba golo o ba oboya e na ba o ba ndima toujours point de vue na tant que papa na bango. D'abord ngai bon chanteur mort na so Félix Oazé quoi. Te zela nante Ocha Félix Oazé quoi bon chanteur na likamunini. So te Oazé quoi bon chanteur nga ochanga nani.
Yo do sala tanze moment. Oui, nana banzembu na YouTube pour tala raté. Afro Kanda. Afro Otala te. Kanda. D'abord, ignorance nde mutezo boma ba Félix Oise kwa mukwa bongo. Tu vas président Félix Oise. Attends na lobi Félix, attends na lobi mukwa bongo. Moni mutu nyonso za leader d'opinion ba benga kaeli suna ba titre kana to lingela. Faut benga eka ndenge komo nezo sonele. Félix Oise kwa mukwa bongo. Mokonza ba wangila abande ko chao na berere moko boye oyo na age na yo bakoko chao na berere. Olobi oza mutu o lelo o fere gola ko bongisa carrière na yo. Ngana on comprendre te batu ebele o ba benga ba musicien. Bokangama na fali po bo gagner nini. Ote comment fait le point? Tena tangi parce que yoka na ebisa yo. Batu ebele bakangami na ye d'une manière musicale ba gagner le côté. Mais fere gola lelo so komo kangama na ye o gagner studio, o gagner chant. Chant moko ebima. D'abord, le côté qui va permettre na lobela même mignon Abraham. S'il te plaît. Naomi tout na question. Bino nyon se bo sala blog. Le lobo komi ba leki ayaya. Pongana ndima. Bino bo sa ba leki ayaya. O nyon so za musicien. Akanga magana fali pupa. Pongana confirmer bo sa ba leki ayaya. Boko ta studio bo yemba. Oh, même Nino Brahma bon chanteur. À côté studio na yaya, lek à côté studio na yaya ba yemba. Bato a bon chanteur. À côté studio ba yemba na yaya. Yo ba featuring. Ba côté studio ba yemba na yaya. Yes ma wita yemba na ye. Ba côté studio ba yemba na yaya. Yes yemba na ye. Kala ne bandeli. Nzembu nini? On a clip même na hélicoptère. Nzembu nini? Oye bien moté. Félicitations na artiste et musicien champion du monde ya bayembi numéro 1 ya musique faire go la geste de nuance. Félicitations na yo parce que olinga bokanga mimoko ya buso bate mutu nyonso okanga na yo opesa ye chance nde tapesa ba miel de son na dynastie ba yemba na miel de son ba yemba déplique na déplique pomba. C'est ça l'excès. C'est dire faire go la na véritable leki ya yaya yaya ba leki ya mukolo. C'est ça ozomona même na bandule na ye na bisio faire go la ebi ko considérer batu okozwata lipa. Est-ce ebi ke ngana faire bientôt featuring yani to yemba yo na se tala na bien na sengi faire ngabi feri nde nazala communicateur na yo na kotika la tana histoire à chanter ke oyemba na ngai abisinga dadi oyemba ngana bi papa yo nous a formateur tant po le omoni ba komoni oso yo kaka ezalande ya fere bangonde ba yiba ango ndongo yoka go les grands formateurs ezalande fere les affaires étaient les grands formateurs bina kongara moko ya fere étaient tika wana pela to tika na biso wana na permettre to luba poto yebi biso ngalo to bi les grands formateurs on pas format fere bino ba place pour que na kolia ba fufu ete bébé bisa bino mitu etam sa s'il te plaît non kita musapito uzonga mabe kuluna kita musapite kozonga leki na yote kozonga leki na yote ba kote mo na oleba fufu ete ba wana oyo kite to yemeli bino mwana mwaso yo ayebi kolamba te kasi mwasi ya le grand formateur na binoti asani ba fufu yibilo kaza ba fufu ete ba biloko wana boko na olia omoni nze mwana bayembela na nana mwana mwaso yo ayebi kolamba te ezalaka nde basi wana kona ete tango zala kuna ya yo lia na sanza 3 fois alamba biloko yo sanzela biloko ayebulamba te elunya malamu na sanza 3 fois yango monto obaki fo bayemba pena mwana bolanda ba biloko basankara bakumisaka te ekri wana ka tobwakeli ne bango te nani kuna sankara kuna sankara mwambala mwana mwaso yo ayebi keza basi ba leader ba yebi kolamba te bo fa kutu ezalaka deka banyo kalinga batoni na balabala pona yoka solo olobi na bo stala ya solo ebima na bova o mitu neza malewa eza restaurant VIP okoma ndeko nanga koyana ba bêtise te to suki ça pardon s'il te plaît olobi sanga likamususu ça doit créer des problèmes olobi eyelinga nini faire gola no yeba te bo senge ba demande combien ye mutu moko ngana sengine na yemba na ye c'est Léo Stram Poutim a sengi faire gola officiellement na TV a invité na concert à le 4 ba yemba wenza minzemba et ça logique ozo senga et ça logique c'est Léo Stram c'est Léo na ba fan na pouvoir déjà na signé et noté na etikalisko ye moko papa il veut pas signer
pona sele yo Poutim. nenga bundaka pona ya mokolo nenga discutaka pona père aleki na ye ah rien Abife Gola bege pendant 50 minutes. Nazo personne yo ma sera à la TV. C'est le sera Poutim. Alex Chassa. ah puti tokutane kala te ana tona ki. featuring mona Poutine ozwa ta idée Yo te pe sunaye. o ngana Poutine photo yemba Te yo zala batu fo yemba na bango. no yemba nana Il faut yemba na Robino Mundibu. na wazekwa ba faux waze ala niva oponelanga likolo. ba faux chanteur Ah Robino faut chanter. to si c'est kutu idango te o tunenga ya wazekwa wazekwa siko a comprendre ke ba chaki na berere wazekwa ngana zwaka ye lokola lutumba simaro akoki kokoma nzembu fere ayembi ya beti guitare Abeta pe kita. abetaka Te ba yemba ba ba. baoye nabi pourquoi okotela olia combien wazekwa oyo okotela wazekwa boye olia combien ponga nabi wazekwa kabaka te Olobi. nga nayebi ke wazekwa kabaka te Yo bisela ka bongo solo baba ka ba. sili se mission ndenge na ngai frère Gola Jésus de Nias le padre ba gros bisous papa toza na sima na yo biso to lemba yo te Voilà. toyebi bango toyebi makioniste toyebi bato bakuti joie nyonso wana baosala emonana te Voilà. ekolimwa na mopepe Constant yo sali. Constant sali. papa nga kuta émission nasalaka emonanaka nde nasala émission bo emonana So ya bango? etambola partout ya bango so babeti ndule elimwe baleki ya yaya napesi bino devoir à domicile lobino akima mpona nini mpona nini leki ya yaya aotiki espace te mpona nini leki ya yaya alingako yaya baleki alingaka koyemba na miso ya baleki te mpo baleki bakomona bagafe na ye ndenge studio ebongiselake babiloko papa tozwa mpenza tozwa kaka ata double to chibola tozwi mede yemba mede na gamme ya studio live fere gola yemba toto na gamme ya studio live nana ogani fere gola ogani champion ligue des champions ogani mokonzi bawangila bino bolanda ba studio wana artiste international studio orgam papa moko mosusu bino bosala makambo na sentiment zwa concert oyo mokonzi bawangila beta ya stade de Marti tala ngo tina suka oyo ka niveau yaya asuka mayele a fêté 20 ans de carrière solo et jour anniversaire le 14 décembre na terra banda il faut ya pour a fierté de musique a fêté kuna bango so bamoni ngai ba tumangane na pine poani apesa ordre ndengo wana ke omoni même nzela ya obetela concert nga fona le kango ta 500 mètres OK po bakozwa nga na 500 mètres pe baye na nga tina 1 mètre sika ya zali ça dit ye akana nga déjà aloba ke partout okuta nga na photo bunda mais ce qu'on a yokela ke mawa poani na mabe ya yokela ko mapo ba obeto mabe nga na mabe tuna maître chura mbo ma oyebisa yo osani nga na mabe makasi merci beaucoup télévision na ngonga mais si on a ça mabe makasi ya lisekité Dadi batebele ba otala biso te to so maman Solange Mukiadi depuis Paris azotala biso merci bonche ko banga te na na we belé lo na fongola ga de champagne voilà à champagne et puis lo na met la champagne na vérité kakaboy merci beaucoup je disais merci à maman Solange Mukiadi depuis Paris à maman Kaparka na Vitruana maman Poupette la française et nous parlons de elle Dinamour Kabemba la belle femme elle c'est la lionne de Paris et merci à toi à Déborah Foura la douce. Et je salue aussi Grâce Makola, la fabuleuse. Merci à vous d'être avec Dieu. Merci Mbadinga, Avri Jandangi. Et merci à vous. Ba champagne, on a besoin de bovin. Ba pese un carton mobile ba champagne. C'est la promo. Té. Ba pese un gamela na yo. Ba comprendre que on la aux manquement. Pour moniner na banoko so ba champagne kinga kati, ba to ba silika ki o té. Yo zela, yo karate ozwa fimbo. Ne na chanter na ngai na so sushi yo chanter na chanter ba champagne comme la kuitu bien ta ko tu ligo si papa donc pour na komba la ngate même l'état ebi ke muta kuiti ba kanga ete donc yo peut pas traiter yo ba hotel la vidéo ba contrôler vidéo ndenge bandaki na ndenge sukelaki ça fait non Denis le Simbo ta là mon vieux photo ça l'émission mon pona ye pesa mbote ko ya Denis na pesio ba mbote ça c'est mon vieux azana moment faiblesse na ko boya te na salir kombo na ye parce que na yebi faiblesse ya maladie
aza parmi moto na soutenir ye makasi na moment na ya pasi. Là, nous avons vu. Même bato bakoyebisa ye na soutenir même Matina fiyo ayaki aloba na pesa ye 48 heures so aye lisusu na obimisa omoni babiloko na bimisa ye ya nga na diable omoni internet na diable Un contre tous. makofi na nga ya internet eleki même na ya béton asali 30 ans il a démissionné na BCBG. Gilles Kibens. Bongo otuna nga na suka boende ko na nga émission c'est style. Qu'est-ce que c'était accueilli na yatiki? Bon Gilles Kibens na kolobela par rapport à commentaire. Na ngena défendre par rapport à ba commentaire. OK. Na tali ba commentaire ba tebe ba oloba kaka a longwa pe okoli. Olobi longwa pe so okoli. Siko na komo mona mutesa okoli na défendre na problème nini. Parce que na suite ko tanga ba commentaire. Longwa kuna eso okoli okompe tata mukolo taba choko. Wana na oloba ndeng ya na oloba to tanga commentaire na yo. Oh. Non. Asali na baki avana défendre efona tanga commentaire public ye ne ba cheliko commentaire ba tu pona Gilles Kibens nde ba commenter mabe ba lobby boyi 34 nzembo ngana pesa Gilles Kibens 48 ans zonga na BCB je ponga na pesa ka so na lobeka 48 ans zonga anga zonga mais na bité pona défendre Gilles Kibens fona kota wapi na commentaire voilà commentaire e bisinga bu azatata mukolo aza mukolo ajibe sakoli ya sente mingi na BCBG aza pe ndoki ye mutaliye batu nyonso bakufi commentaire papa ngai interprétation kata na okasi obosko natanga ba commentaire te pona Gilles Kibens a mérité te a mérité na ye mais commentaire ne bomi moyen défendre ye exact pas dédicace ba ouais nous sommes arrivés à la fin double boss Youssouf pour Rada tonto Warren ji pesa nga masangana nga na mela te kasi te nga gozo biloka petete na pone pe na oya kwiti magazi faut pas bela te voilà je vous salue tout le monde Didier Chombo Petit Jésus Chamamba passé ilolo karambongo kanisa ndeko azoli la makasi na yebi yo passé ilolo karambongo merci aussi na trésor 1000 jenda tata pambola yo merci aussi na Joli Ilunga Fondation éthique na pesio bambote biska biswami yo to sali émission moko to sali meilleure émission de l'année hein merci Mirko de Paris muto alati sakabatu Mirko de Paris na ko senga na yo ngai pe na lata OK soki na lati ekozala bien kitoko makasi merci na maison d'habillement Angèle Stylé na kota kini mazière wana komi wana na boulevard Tokobeta tour wana na yo to sala pe mission moko wana na Angèle Stylé. Nous sommes arrivés à la fin, te belé batali biso na bi ke bo s'abonner et belé na solo la vérité studio, c'est toujours Dieu merci Mbadinga comme je l'ai dit, à côté nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, nous remercions l'équipe technique et rédactionnelle grâce na bango Mbadinga ozala toujours wana et merci na oda drone. Félicitations celle na meilleure émission de l'année hein, to clôturer année ouais. Je ne sais pas, j'ai dit to ozala to ya c'est le commentaire à internaute merci à Migueniema, merci pour cette opportunité. En tout cas, depuis Paris, c'est lui notre boss. Merci à toi. Patron à Sika. Migueniema. Patron à yo. Patron à Sika. Nga sala pas faire rigola. Nga zan baxi ba patron baza tellement ébélé. So na bina tanga 36 na sala pas Ricky Rox. Kasi na bosanité na sana partenaire na moko ya munene ya zalaka na Alost na Belgique. Unishi Banze la fleur du jour, femme intelligente kuna ya sana boutique ya munene azo teka en gros en grossiste bato bazana posa ya kolata ya kolia ya komela ezali pe na boutique oyo eza te boutique ya mokene ya munene eza boutique simple na entrepôt na entreprise c'est-à-dire au niveau salariat ou Western Union Manika na moment oyo soki bolingi bosala yango bokima mbangu kuna epai ya Unishi Banze la fleur du jour femme intelligente kasi bato apoto pe balinga ko mingi esika grand studio na bino solo la vérité zalaka soki sikoyo moi soulier moi chemise moi veste mutaninga tindela yo akima mbangu na agence FB International epai ya Fisto Basende FB International epai ya Fisto Basende c'est dit soko komi wana olobi kaka eza biloko ya
dadilité ya kanda ndeko ya Dieu merci Mbadinga bakitelo mbamo pe kutu eko sitwe ya ofele olobi okoko sutrape eye ofele pona ngai ouais naza mutu mokete na mboka opesaka ozolanda c'est pour cela nazana ba partenaire belé kasina peso secret moko ya munene oyo otikala nango vi mobimba nzamba zo pambolo na 2026 amen mitu ko tambola nango okosomba yango na business savane moiti c'est-à-dire les grands vendeurs de véhicules topesi bambote vendeur de véhicules savane moiti tika nzamba pambola ya te kaka mituka de luxe c'est-à-dire soko zape na mutuka no ya luxe zo lukote ko zo mona moyen te contacter ngai na ko sunga yo soko ningo zo savane moiti asa sika ya kobunga te au moins na place des évoluer au moins na mituka mo ki toko et entoura place des évoluer bazane belete ya savane moiti oh nyoso na ye nyoso ya ye bazane belé par rapport à quoi ya savane moiti ya tekela ka ba président c'est-à-dire au moins so gouvernement gouvernement ya ye muto tekela ba mituka au moins net gouvernement actuel na minute o ba mituka nyoso ba tambola lango yende mutu azokende kobimisaka yango c'est là soko za na posa mutuka le plus cher mutuka ya mwambongo wa katikati mutuka ya luxe ya kitoko tambola bien na ba condition moko présidentielle ki mambango epa ya business savane moiti bon nazanga bato ebele yo ozakano na muta malonga te na uti obuka yo boaki Chris Ramsey King de Jobu wana mutu na ngai na pesi bambote so ba Yannick Monzanga le Gaulois azotala yo Yannick Monzanga le Gaulois azotala yo ya na Canada bana King et pesi nga posa na tanga kombo Yannick Kini ya Rombox acteur mbongo acteur a filme yaza acteur mapangu acteur a mituka akufaka te to pesi mbote voilà na sala na ba patron bele na sala pa Fondation éthique jolie longa. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez cette image, je vous dis merci à lui. Ah, tout ça c'était. Nicolas a déclaré Zemmola. Robino. Ok, kakabo, yende tokufela Robino na mboka. Bagolwa Robino aza envie botika kokomelanga na commentaire ke atika biso te Robino aza envie asoki les retraites musicales ba opérer hernie Robino auti kozala na difficulté ya hernie auti koleka na opération bagolwa comme information yango wana on peut savoir message on dirait solo hein kasiti siko eloko ekamwisi ngai tel orchestre na mboko yo mona musicien na président na yeba opérer ba ngombi balenzela moko nani Mbolongo merci on se retrouve Mbolongo ba opérer hernie Robino ba opérer hernie ba che ba ngombe na dembetu ona mbeto yo tel orchestre to mona makambo bonne guérison à monsieur Robino Mundibu et Mbolongo artiste Papa Libomo, Tata Pombola Bino. Merci beaucoup. On se retrouve. Si vous avez vu cette image, je vous dis merci à lui, à Viron Zambichitakis. Grâce à lui que vous avez vu cette image. On se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire. Et merci d'assister à Mathieu Branche. Please, PC là, en tout cas. Merci beaucoup de s'abonner. Il y a émission PC là, please. Kichuana. On se retrouve au prochain numéro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture,
papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés. Contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allie savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité